Bonjour, bonsoir, na balandi nyonso o balandaka biso chez Mama Étoiline Ines TV, grande ma joie ya koya kokuta na lisusu na bino na bapokwa ya lelo bandeko nanga mbutu mbutu ya makasi, mbutu mbutu ya somo, mbutu mbutu ya koyinda nde ya koyinda ya kobeba nde ya kobeba concernant TikToker na biso na kombo ya Juju Bio. Na bandi biso nyonso toyebi Juju Bio la famille ebela bato balandaka ba live na ye, ebela bato Tito komaki na niveau ya délivrance. Juju Bio alekaki bongo na délivrance na église ya pasteur Kabundiwa Lesa. Tomonaki délivrance wana ebandaki na Poto na France. Bisika Juju Bio azalaki. Et du coup, toyaki komona Juju Bio azongaki kin. D'ailleurs, pour votre information, tango babando sala ba délivrance wana, surtout ba mukolo oyo, Juju Bio azongaki kin. Mbutu makasi ekotaki kande boyebi communauté na biso eza communauté ya bato balobaka eza communauté ya bato oyo bavandaka kimia te eza communauté ya bato ebele. Je me rappelle na basérie wana baloba Mama Étoiline biso topesi ka Juju Bio 5 ans ekoyaka koyinda akoyaka kosabola pasteur Walesa toyebi bandeko. En tout cas, quand boyebi nga na lingaka na nga koya kondima makambo te ke non parce que bato bazoloba na lingaka bongo te. Mais lelo toye kolala kolamuka tomoni mbutu ya makasi ba makambo ye kobima ndenge bayaki kobengana nanu Juju Bio na église. Boyebi Juju Bio abandeye kovanda en permanence na église ya pasteur Kabundiwa Lesa. Donc kuna nde bapesaki bango bisika kovanda na ba frère mosusu o babandeye kolandela ba dossier na bango. Et du coup nzoka Juju Bio bayaki kobengana ye. Yango bobandaye koyoka Juju Bio te na ba réseaux sociaux te ke non ye wana zo sala ba live yo wana mataki ekitaki yo wana ye wana nzoka babengana ki ye. Babengana ki ye pona nini? Toyebi biso nyonso après délivrance ya Juju Bio, la famille Juju Bio abalaki. Tomonaki dot na ye ndenge salamaki. Nzoka bandeko mwasi na ye abande ko kende ko visitaka Juju Bio. Sikoyo nde ba membre ya église basiliki. Sans plus tarder tolanda na explication ya ye moko Juju Bio, tokolanda pe ba explication ya baninga mosusu makambo balobi kuna ba révélation oyo ye ko kita ye ko bima. Po tomoni na côté ya Juju Bio, ye azo défendre na ye pasteur Kabundiwa Lesa, ye aboyi na ye mutu ya kofinga pasteur Kabundiwa Lesa. Ce n'est que le début. Tolanda yo mtokoti sika, s'abonner massivement, partager la vidéo na biso, commenter les biso et kosala malamu. Tolanda la famille et on se retrouve juste après. La fille à question, Stéphanie, la fille à question à ma tête, il est 1. Depuis que côté na nini nazo sa live na ngoko kutukala mingi te parce que naza di banda na komanda na sa live na mate pa ya parce que mbali boso na mata na ba live et pas na yo mbali boso j'espère ouais comment tata na on tem sa panel na tem comment que na finga pasteur Walesa parce que na yebi oyo na zali na yebi parce que bango bakangami mingi ke babengana kiyo epa ya Walesa babengana kiyo moya ko bengana wana ebanda ngo depuis kala ozoyoka mais les gens comprennent pas des choses au moins Stéphanie jour tozalaka wana na ngana na église et pas pasteur na kinanga pona ko laver image parce que obi jour on année passée jour tozalaka photo dimanche après les cultes c'est ça dimanche tozalaka photo na kina parce que séminaire déjà c'est que qui ne mabe nga moko na kona ngana zake parce que na kene église data sur pasteur nga bengana kinga. Voilà. Les problèmes c'était quoi? Il faut bien. Même Stéphanie bazo lapider Stéphanie moyen défendre peu ezate. Na ebisa kyo frère nanga na linga ke minga ko sala bongo te. Mais si quoi bazo profiter na yo pour ba finga pasteur. C'est ça. Ya Jiji loba kaka nzamba ya Walesa ko batela wapa ko pambola yo loba ya to kaena nukota ko bengana a Jiji ko loba na kota ko bengana wana yango nde ça la passe ko bengana wana eza nini kota ko bengana na lobango parce que na atozu bani wa kamto to alikolo le problème eza ko ya na benga ko ya parce que za mukolo za grand frère nanga OK na ça mono déjà par quelque part déjà. Bon, moi au Bengana wana ezalaki keno na oti Kinshasa nazaki
nazalaki faible. So moi ozala faible, hein, faible, oza na position te. Ok. Ozangi esika on est. Mais na likambo wana nyonso, mon pasteur ne savait pas ça. Notre papa ayebaki yango te. Ntango na ye, oyebi nauti na vie oyo nazalaki nango ya deux fois. C'est déjà trop difficile moto comprendre vie wana soki obimi na kati. Soki oza na mwasi te yaya, soki oza na mwasi te, okozonga yango na facilité. Parce que tozala na eloko moko ebengaka domination. Domination, beaucoup ça ta prière, le soir domination, ça bien donc le kati na yo te, okozala nango. Il y a des frères bazana na église et des bazana na église qui peuvent faire ça tout ça akuta musukoye là au boye na makambo ebele okozonga yango na facilité. Mais avant là n'était le courant na Kinshasa, j'ai envoyé ma copine nanga na kati église. Parce que nazana na elongi moko oyo mokili yebi. Kaka mutu wana ndo ozana ye. Ya mutu akotalanga. Mutu akovanda na ngai. Eza mwasi parce que il faut na kota na kati na ye to osala ndenge na ye parce que nalimusaka babiloko nazala nango kala. Oui. Devant mon Dieu, tout ça la même ta rapport na kati appartement. Rapport, tout ça la ngote. Parce que na moi frère ko faire le bikeno ba tout ça la ba rapport ba ça ba sexe na kati wana nde ba sécurité ba mema c'est ça eza faux. Ce qui nous a makambo na biso tongo ça la boye ba posa nzoto, je manque pas $30, je manque pas $20, on a encore foutu un peu cousu moko boye, bo ça et puis makambo na bino bo mi sepelisi. Mais bapesa ki c'est normal. Bapesa ko ba règlement ya appartement na bango. Bapesa quand même ba règlement na bango ya bapesa te. Règlement mon côté ça là. OK. Bapesa le côté. Nada véridique. Frère Junior, pardon, nazo expliquer le komoko. Maman, c'est pas na silisa. Omoni soki ayango lobi ke bapesanga nini kino ba règlement kino kokotisa mwasi awate na début avant na koma Kinshasa na tina mwasi nga ke église te mwasi nga ke église na mois de novembre na décembre donc na les 20 azali déjà les 9 qui na déjà église awa samba ipa dao Samuel mais na longole kuna bana ki église na biso soki tanga na komi premier jour na tia photo ana na miniature jour moi sanga ya otanga na kati église tozaki na bato bazala ki na tozante que ça c'est ma femme et diacre de nous ayeba ki keno jino moi c'est Julio fiancé ne wana parce que dans na bébé spirituel ba comme ça ngeno jino ko vanda na no siko na moi cité mais pourquoi bon mona keno tozaka naye aya atalinga matipe église aye likolo ay mo na biloko tolie to kitina se pour que nous n'ayons parce que là on a 35 ans à Salangote. Maintenant que nous c'était place mon côté c'est impossible. C'est impossible. Donc il faut na côté on a zaka liboso on a zaka nini na zaka na côté na nini. Mais pour comprendre en côté parce que muto na zaki na eza kwa anja tidi ngana to zaka na moko moni moi elobele ko changer moi makambo ko changer. Moi, voilà. Attitude des hommes, tu vois un peu. Mais ce que les règles wana eko ko matango bakanginga. Ozo matango bakanginga na kashu. Makababa mari atumba. Il faut tous avoir duc. Na sala ki journée moko, après na eko bima, ma femme m'a accompagné. Kaka moi c'est on a kaka longi mususu kaka longi wana. Alandi singa ti to bimi dans to bimi aya accompagninga to fandi na église kaka journée asa journée moko aya alali wana bila komi butu no banga kuluna to vanda kasi pe na kati appartement wana to zaki ngai ba sécurité na ba garçon mususu bo bazalaki to zaka ngana yete abia to vanda kasi lokwa lobi na tongo na okindi nanga tanto zo kitana se na kiko sombe bilo akolia ne to kutani na ba diacre ba fanda kiwana na to pesi ba ngombote quand ne ko fa biki no les ondier ba to église nde ba lobiki no junior komi ko lalisa mwasi wana
Ma femme a qui pas na bango. Non, là, ça, moi, ça a fiancé. Et c'est interdit. Vous avez tu vas comprendre. Il y a des hommes qui vont comprendre. Tu peux comprendre. Mais ça qui est réglementé, bah expliquer que l'autre côté. Yo bien. Et le lendemain, na ngota ba mona ki moi ça za ki wana ba vers 22h. Diaka binginga. Abi junior na mona ki grâce ayaki awa. Ngabi wi alala ki awa. Apona ni alali awa. Ngabi juste que non boutu ezaki mulai to utaki makamba kasho 21h to komi ya 22h. Mwana batuti ko asunga ngapona kolamba abungisa eloko ngana kolia. Ere pusana ki yango alala ki awa. On a lingi komona asusu ye awa te. Ngabi c'est bon na yoki. Akoyaka lisusu te. Et j'ai parlé à ma femme. Ah ouais, ça ma femme n'a jusqu'à l'élo, on a dit que nous koyaka susu awa te et ça l'a bien été parce que ba moni ningo lala ki a journée moko ça bien problème ezate. Na vu vol nanga na zongi Paris. Ozoyoka. Wade ba reprocher et siri na zongi Paris. Na sali 2 jours à Paris. Quand na sa voyage nanga na zongi support na zongi kin. Tana komi na kin na kiti na avion na komi na flats na sengi clé ba matise linga clé na koti le lendemain nango na kita na tona ki sa ba course lokwa ba na poto nso ba salaka nde diakre lisusu abe nginga wana mwasi azala kite ozoka ya mwasi azala kite nga moko na oti Paris na lali na tong na ki sa ba course ba benga ki yoza awa ngabi wina za awa mais yo okoki ko vanda awa te okoki ko zala awa te ngabi papa na sali su nini abikane to monaka grâce awa à partir de lo yo luka esika nini okoki. Là j'avais combien 350 €. Ouais. Et c'est là, j'ai appelé, non, les arbres, koya, boissé, ngai, ni azaba benganinga, nazangi sika ofanda, lukila nga flats. Nazo isu via hôtel. Pour ce moment, ça un hôtel te ya. Hôtel za makambo ebele. Na kati hôtel wana bo, okukuta mobile moko pa rolinga yo. To kota ma obute. Vous comprenez, vieux? C'est ça. Tozaka na e moko moni, moi elobele ko changer, moi makambo ko changer, moi attitude des hommes ko yen bana ko yen, dama makambo ebele. Tu vois un peu? Mais ce que les règles wana e ko ko matango bakanginga. Ozo mota bakanginga na kasho, makababa mari atumba. Il faut tous avoir duc. Na sala ki journée moko, après na eko bima, ma femme m'a accompagné. Kaka moi c'est na kaka longi mususu kaka longi wana. Alandi singa ti to bimi. Dans to bimi aya accompagner nga to fandi na église. Kaka journée asala journée moko. Journée moko aye aladi wana bilan e komi butu no banga kuluna to vanda kasi. Pe na kati appartement wana to zaki ngai. Ba sécurité na ba garçon mususu bo bazalaki. Zaka ngana yete. Abia to vanda kasi lokwa lobi na tongo na okindi nanga. Ta tozo kita na se. Na kiko sombe bilo akolia nde to kutani na ba diacre ba vanda kiwana na to pesi ba ngombote. Quand ne ko fabike no les zones vie ba to église nde ba lobi kino junior komi kolali sa mwasi wana. Ma femme azaki pa na bango no la sa mwasi za fiancé te. Eza interdit. Ozomona. Ozomona makama tu vas comprendre, il y a des hommes qui vont comprendre. Tu peux comprendre. Ba pesa qui ont réglementé, ba expliquer et l'autre côté. Yo mona poser la place. Yo kanga bien. Et le lendemain na ngota ba mona ki mwasa za ki wana ba vers 22h. Diaka binginga. Abi junior na mona ki grâce ayaki awa. Ngabi wi alala ki awa. Apona ni alali awa. Ngabi juste que non boutu ezaki mulai
toutaki makambo kasho 21h to komi ya 22h mwana batuti ko asunganga pona kolamba abumisa eloko na ngana kolia repusana ki yango alala kia ona lingi ko mona asusu ye awate ngabi c'est bon na yoki akoyaka lisusu te et j'ai parlé à ma femme. Ah ouais, ça ma femme n'a jusqu'à l'élo, on a dit que nous koyaka lisusu awate et ça l'a bien été parce que ba moni ngo lala kia journée mon que ça bien problème ezate. Nazui vol nanga nazongi Paris. Ozoyoka. Wade ba reprocher et siri nazongi Paris. Na sali 2 jours na Paris, quand na sa voyage nanga nazongi sous nazongi Kin. Tana komi na Kin, na kiti na avion na komi na flats, na sengi clé, ba matise linga clé na koti. Le lendemain nango na kita na tona ki sa ba course. Loka ba na poto su ba salaka. Nde Tiaka lisusu abenginga wana mwasi azalaki te. Ozoka yaya. Mwasi azalaki. Mwasi azalaki te nga moko na oti Paris na lali na tongo na ki osaba course babenginga ki yo za awa ngabi wina za awa. Mais yo okoki ko vanda awa te okoki ko zala awa te ngabi papa na sali su nini. Abikane to monaka grâce awa à partir de l'eau luka et sikanini orokin. Là j'avais combien 350 €. Eh. Ouais. Et j'étais là, j'ai appelé na bengi mo sans non les arbres ko ya boise ngai ne azaba benganinga na zangi sika ofanda nikila nga flats. Nazo isu via hotel. To se mo sans un hôtel te ya. Hôtel za makambo ebele. Na kati hotel wana bo okukuta mobile moko pa rolinga yo. Tokota maubute. Jiji luka kisi mususu po ya de mama ali ke olubaki abimi na zoto na wazo zelo mupanzi. Voilà. Ni kambo somo. Bon, ça va sikoyo? Oui, ça va. Noko, loko eza makambo ya église tozonga kaka na Bible. Omoni, tokotala Bible elobi nini face nango. Omoni, tokei na Matthieu 18 verset 15-22, je lis au nom de Jésus. Amen. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi 1 ou 2 personnes, afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-les à l'église. Amen. Et s'il refuse aussi à écouter l'église, qu'il soit pour toi ou comme un païen ou comme un publicain. Bible les permettre na batu ba benga na sokozo kati. On comprend? Au fait, faut que la fornication oyo junior asali soki asali yango na kati ya église. Et que na kati ya lingomba bakangi ye Bible ezopesa batu autorisation ya kobenga na ye. Bible lobi soki bokangi bozwa ye boya na ba témoin. Soki ba témoin ba constater que azotika kakate, vous avez l'autorisation ya kosala nini ya kobenga na ye. So bolibo kendo tanga ngo eza na Matthieu 18 verset 15 verset Matthieu 18 15 à 22. Nde place izali. Donc du coup, soki tolandi nengo expliquer, ngana omona mabete esika junior azu mwasi ba koti na église ba solo. Mais na omona kezo koma mabe soki alali mwasi na église. Église eza temple ya Yesu. Eza esika ba bengaka hotel ya Yesu. Okoki kosala fornication na kati ya hotel te. Ozomona. Soki penza alala ki mwasi na kati ya etonga ya nkolo. Ezo dirait a profaner temple ya Yesu. Yango moni ba benga ni église parce que ayaki wana po azala na sobriété, ayaki wana po atambola malamu. En réalité na kota ki na kati église ayaki po sambila. Ayaki te po continuer vie na ya kala. Ayaki wana pourquoi azana distraction te,
alandela ba jeûne de prière alandela po azala na distraction te. L'église eza esiko tokendaka koluka to changer ndeti ngabo naza karashika ndoki munene lokolo bakata. So na kepa pasteur Walesa ezake abenga na molimo wa karashika. Ngaso na koti na kati église nazaka na loki baba frère église na loki ba sœur église ngana ko bimisa désordre ngana ko koyiba baba pusu na komi kotambola pusu na kati église. Pasteur Walesa fa benga nanga en tant que karashika. Ozo comprendre noko. Donc koto penza je suis à 100% d'accord avec le pasteur et l'église. Pour ceux qui bakangi na kati ya etonga, ya lali mwasi na kati ya etonga, il a profané l'église. Et à koko sala mon église te, soko sala kindumba ne akeno sala mon libanda église. Mais kolo bakena zongi sele ba démon ne wana nde siko ndete. Omoni. Kote wana ndete siko we. Ko akoko zongi sa ba démon te. Po azana pouvoir wana te. Omoni. Balandeli na bango c'est bibliquement parlant balandeli règlement mais kolo bakena zongi si ba démon ba zongi la wana ndete yaza na makoki wana te ba benga na ba démon na kombo ya Yesu nde mutakangola ka batu Mboka la question pour nous. Tout la clairance est claire hein. J'étais peu dans l'été. Yo bien église est-ce que ba frère oh ba bimasko na moi c'est quand église parce que au balité dans les sous muta bien ba sorti. Na noko patrie bakoki na bango kobimana basi mais balala mwasi kolala mwasi donc osala rapport sexuel na kati ya église c'est profaner le temple de Dieu parce qu'il faut kotala oyaki wana kosala nini but na yo okendela ke église na permanence kosala ni permanence basala ngo pona nini pona ba prière en permanence yo oyo kosala impudicité na kati ya etonga waneza o profaner et tonga. So ba frère ba sala na ba bakenda osala ngo libanda. Tant qu'ozo sala ngo libanda, il n'y a aucun danger. Omoni, mais soko komi kolala mosi na kati ya église na etumbolu na nkolo. Wana de place au BBC. Et puis koto sko na epena gangi la église mwandambo. Église, pasteur Walesa, tu n'as aucun pouvoir. Ya robengana démon na nzoto mutu. Pouvoir wana nzambe mutapesa rango la preuve to lobrato bengani na kombo nani na kombo ya Yesu na kombo Walesa te na kombo ya pasteur moko na kombo ya Yesu donc so ba demo ba bimaka na kombo ya Yesu bino nde ba pasteur bokoma ozo ba zel bokoma ba papa minene ko babenga bino ba dadi bozaka na nguya moko te boza mikinza eza bobengana na kombo ya Yesu chef na biso nde Yesu. On comprend, yo kokolo bate na zongi selio ba demo ba kozonga te si babima ki bakei. Mais na kotala junior, demo mo ka bimena nzoto junior te Patrick. Ba demo ba zena ba wana plein tous les 400 demo 400 mayaka ba van ba zo sepela na bango. Demo mo ko bima ki ndeti biso banduki. To mona biso ba demo na makasi. Ba tikala ki ko bima te, demo mo ko bima ki te, makambu to le kana keza ki scénario. Atikala na eko benga na démon na junior te po muto pela bongwami etalisa maka na marche na ye a obuzwa mwasi tala na mwasi l'église abomination modèle wana Patrick yo peut-être osambela raté na ebité peut-être au mone loko junior asali babenga ngo de l'abomination il a commis de l'abomination a memi mwasi l'église a lali mwasi l'église a commettre sacrilège a c'est l'abomination. À cette impudicité na kati église. Bakangi épée en plus. Ce qui est grave, bakangi bakangwa tatenza ba beto. Kangaki est frère na kangaki. Kangaki na na kangaki Gigi. C'est mais Koraf, Patrick, Koraf faut ya ko expliquer biso. Ngana omono cause. O bengana ki Gigi na kati église pour na kota ki Gigi na mwasi. Toki na ngo bien. Wana église. Lo bengana ki Gigi. Gigi à côté qui moi si na église vous allez dans pied et on va bien gagner qui qu'est-ce que l'anglais aboué la famille papa Walesa to solo là bato wa sabla so bazali to solo la kitoko muda yaki des fois vous allez délivrance bolongoli yaki des fois comme olinga basa tiko lo mibali bokuti mutu wana na mwasi na kati église na ebiti wala olobi no moté na wala entre parenthèses bokuta ki na mwasi bazo sala
to bazo sala te utaki na mwasi bazo solo la wana to comprendre te bazo solo to bazo sala ko sala na église da lisumu jamais la permanence ko sala na mwasi na kata église et da lisumu voilà ça c'est normal ba ko benga mtu na église question na ngeza boy ba kutaki jina mwasi na kati ya église bazo sala to ba kutaki na église bazo solo na mwasi se ba kutika mwasi ba bengani de pour un misi mutu au misi mutu moli mabe qui des fois il faut se présenter na mwasi question na ngeza na papa walesa so bengani bolongoli moli mabe mutu asa des fois bengani ya olinga mibali mona mobali alingi mobali alingi su mibali te azu mwasi aye il faut se pilater les défenses pour ça là qui et simbi siko question na ngeza bana macha batu bakoloba siko yo bobengana ki na église pona azo coucher na mwasi to bobengana église po bokabo siliki nda côté si mwasi na église na zo comprendre te côté wala côté bozo sera mutu papa walesa na zo comprendre te na ndi junior mukina na live ya et c'est pas ma obanga ba okanga he aoteka biso ka wapi aokita kongo ndenge nini so abiga bakangiye ako ata koloba te na lobi boy keso la ngeza wana banima walesa na mwana walesa komuni nani mwana walesa komuni nani azala walesa trop komuni nani azala walesa mobali ala tamba tona mama mwasa walesa yenda ko expliquer biso koraf yenda ko expliquer biso jije bengana ki na église ndenge nini asala ki nini bokuta ki atu mala mwasa pa jije lobi ke walesa ayeba kite abi walesa ayeba kite nde ba bengana l'église mais le kuta c'est faux jamais mutu oyo basa les délivrance mutu basa les délivrance oh katana mutu to singane to bida macha boy nanga mutu abenganga makambo loba na secret il n'y a rien junior c'est un homme vrai au moins makambo lobi wana eza solo junior akosité junior akokosate mais blacos atika kosala comme si junior azana makambo solo baki na c'est comme c'est un problème nini blacos c'est menteur junior ne peut pas mentir junior makambo lobby eza bongo lobby junior akosité mais blacos atika kokobimisa junior comme si junior azana ba secret caché junior azaka moto ba secret junior aza vrai junior c'est un homme vrai junior aza intègre soka sepe ne lokote alobaka mbala moko junior makambo lobi wana akosité eza ndenge kendaki et le pasteur n'était pas au courant mais blacos atika la kokosala comme si junior azana makambo so alobaki c'est faux junior akosaka te junior aza wana live soenga na kosi aloba junior makambo lobi donc communauté à pasteur et bengani junior sans pour pasteur ça courant nango même pas pasteur yeba même pas informé à pasteur après bengani l'église eza communauté te eza juste que junior azawa ngana to poser ma question avant la décision Nicolas junior bon Nicolas pasteur ba nani Nicolas pasteur ils sont qui bon je dois vous expliquer un peu beaucoup vas-y pasteur avant d'aller à l'église église eza na ba chef nango o ba viaka nango ba diacre na ba secrétaire o ba gardaka église temple bâtiment église ezalaka na ba appartement likolo bisika bato bavandaka bapaya tout le monde sokoye bavanda ebi bafutelaka kuna likolo mpona baentretien bambongo wana epermettraka mpona baentretien banetoyaka nini bambongo abike batielaka bango et junior abando vanda orfele ye wana azoyokanga bien abando vanda epuis makambo oyo ekomeli ye je n'étais pas abetelanga yango déjà façon procédure ekendaki epuis nalandelaki yango façon ekendaki nde façon ye azoloba awa ezaka na place moko peut-être ya bosani na selon nga nalandelaki likambo na ye wana selon oyo bayebisaki eke mikolo nanu koya na mwasi kolala na église na mwasi ebimaki comme si abando bima na mwasi na kati ya bachambre wana mais or ezalaki bongo te bato nde bakoselaki ye makambo or ye atikala kobima na mwasi na kati ya chambre kuna te mais bato nde babimaki comprendre que bato bakoselaki ye makambo pourquoi obengaki bato ya église te bokomprenaki
ke bakosele makambo baza suspendi bana wana nyonso oyo ya sécurité oyo bakoselaki ye makambo baza suspendi bakoselaki nde junior makambo ke junior azobimaka na mwasi ne na kati ya église bakoselaka ye nde makambo eza bongo bakoselaka nde ye et après bachef bayebisaki ete nono soki oza na posa na mwasi kende kasi libanda olalaka na mwasi na yo comme toyoki te ozolalaka na mwasi eza bongo ya teke babengani ye comme si po azwi mwasi non façon bapesaki rapport ke akomi siko communauté obenganaki junior wana babenganaki na église te yoka babengaki na église te balobi okokende na libanda bahotel eza libanda okolala mpe na mwasi no libanda ce n'est pas kobengani na communauté babengani ye te ki alongwa akoma chrétien te bayebisi ye kaka ke soki ozala na posa na mwasi no bopase barapport intime boyi kosala yango mpe ata na paka chuma bokosala yango mpe na limete mais yo oza ya communauté na biso c'est comme ça ce n'est pas question ki longwa kosambelaka lisusu ezali kaka makambo ya Gigi alobi délivrance ya Gigi esilaki te délivrance na ye esilaki te milimu nyonso ebimisaki Gigi azongisi yango epa ya Gigi azongisi yango pourquoi azongisi yango babenganaki na église wana eza na kote ya papa Walesa nde alobi babenganaki na église mpona bakutaki na mwasi akutiaki mwasi wana eza na okende bien kutaki na mwasi entre parenthèses okuta mutu na mwasi bazosala to bazosala te okuta na mwasi wana eza entre parenthèses cause oyo abenganaki Gigi na kati ya église mpona okutaki Gigi na mwasi tokende yango bien wana église leo abenganaki Gigi Gigi akotiki mwasi na église ozolandanga bien yo babenganaki ye question nanga eza boye la famille papa Walesa tosolola bato asambela so bazali tosolola kitoko mutu ayaki des fois bosali délivrance bolongoli yaki des fois comme olinga basa ti bolonga mibali bokuti mutu wana na mwasi na kati ya église nayebi te wala olobi nongo te naona entre parenthèses okutaki ye na mwasi bazosala to bazosala te okutaki ye na mwasi bazosolola wana tozocomprendre te bazosolola to bazosala kosala na église eza daya lisumu jamais la permanence okosala na mwasi na kati ya église eza daya lisumu wana ozala si normal bakobenga mutu na église question nange eza boye bakutaki Gigi na mwasi na kati ya église bazosala to bakutaki na église bazosolola. Voilà la famille na bandi ebela bato biso nyonso touti kolanda biso nyonso touti koyoka biso nyonso toyoki makambo oyo Jujubio alobi toyoki makambo bandeko na biso mosusu balobi concernant toujours et encore dossier ya Jujubio eloko nga na koti kobakisa ezaka keno dans la vie il faut to s'attendre na nyonso soki lelo oyo Jujubio bieto yebi ke bien sûr azoya ko défendre pasteur Kabundi Walesa azoya ko défendre ye par tous les moyens ye selon lui alobi ke pasteur Kabundi ayebi na ye lo côté ti babenga na église ti lelo pasteur Kabundi Walesa ayebaka te bandeko pasteur nini oyo ayebi ke mwana nanga oyo azana ba problème na olandela kana ye dikuka boyo mwana ka mwana na église te okoki kolandela te eza na mwa eloko moko eza kashe wana eza na mwa makambo me kande boyebi tokolalaka tokolamukaka un jour tokoyoka kaka ke makambo yango wana eyindi makambo yango wana ebebi toza kaka wangana lobaka toujours parce que vérité ata soki bobombi yango ndenge nini ezalaka kaka na façon nango moko vérité eyaka kobima nango na poisa vérité babombaka yango ti mokolo Yesu akoya te ata soki obombi yango lobi penza keno oyo na kobimisa mais un jour ezalaka kaka oyo kanela te eye kobima ezalaka toujours bongo eloko nga na koloba ezaka courage na pasteur Kabundi Walesa toyebi ke na église na ndenge aza pasteur ye moko asi ayebi aleka na bahumiliation ya makasi aleka na makambo ebele penza ya makambo oyo pasteur Kabundi Walesa leka nango ya Jujubio ekozala makambo ya liboso te pe ekotikala kozala makambo ya suka te courage kaka na nyonso oyo ekoleka na nyonso oyo ekoloba sur les réseaux sociaux nzambe ya lola oyo apesaka bato makasi apesa yoka makasi yango kaka nga na koloba et surtout na côté ya ndeko na biso Juju eloko nga na opesaka conseil eza ke
vérité kaka vérité soki oyo ozoloba ke non paster Kabundu Wadese etikala koyeba te gloire au Seigneur soki mpe eza te ke non olingi kaka obombela ye pour le moment mais un jour mpo nayebi bato ya internet baza bongo moto ya internet azalaka soki aza na besoin koliela yo mbongo akoki kozala na vérité nyonso ayebi aza nango mais akomi kosalela yo bachantage na kunzu na mokili défendre yo mais na kunzi azosengaka yo deja bambongo mokolo kaka koloba ke non awa na kopesa te nde le jour nyonso koya kobima na poisa eza bongo bandeko na nga en tout cas nalobi mwa mingi kande boyebi nakomi na mwa suka ya partage na biso na lelo botielanga bajeme bacommentaire na bino ekosala mama Étoiline malamu e encore malamu mingi suka na biso je m'excuse yango oyo la famille soki otiaki nga j'aime tielanga j'aime commentelenga partagelenga na bandeko na biso mosusu oyo bakozala na posa ya koyeba makambo ya Jujubio esalamaki ndenge nini ekendaki ndenge nini euti ebandi pe wapi yango dossier ya sika eye ya kitoko eye batoto ya Katanga batoto ya Lubumbashi Gersh biashara aye na makambo ya sika makambo ya moto makambo ya kilikili kande tobetaka lisolo awa mituka nde mituka oza na posa osomba mutuka kande boyebi benga Gersh biashara bisika mituka ya kalite ya kitoko ba mituka oyo ezotambola na kitoko nyonso ezali kande na yebisaka bino toujours et encore ebele ya batu batekaka mituka ebele ya batu batekaka kalite te mais muke kaka nde batekaka kalite chez Gershom biashara c'est la qualité kande boyebi bandeko nanga ba mituka ya sika ba mituka ya kitoko ba mituka oyo ezotambola na kitoko nyonso soki omati na mutuka oyo yo moko osepeli soki omati na mutuka oyo yo moko oyoki yoka gu tala soin tala sebene mituka kitoko o wapi numero na biso yango wana oza na besoin ya mutuka oza na besoin osomba camion na yo osomba taxi na yo osomba Dubai na yo osomba rosa ba qualité do ba sorte nyonso ya mituka eza nango kaka na Gersh biashara kuna qualité kuna biloko ya kitoko kuna biloko ya mafuta kande bomona awa Gersh biashara Tokos Gersh biashara c'est la qualité Gersh biashara bisika masolo ya kitoko